Mama Mado, Mama Mado, Mama Mado, Mama Mado. Pardon, jette-nous les beignets, jette-nous les beignets, papa, s'il te plaît, jette-nous les beignets. Papa, achète-nous les beignets avec la moimbe. Maman, bandi kutika kala, ou bien bandi kamingi te parce que na mona kao souvent hauteur, na les kaka na mona hauteur. Papa, na bandika mikate ka lelo. Nazala naka quelque part awa. Mais nazosala mikate nanga awa, nazosala ngo vraiment bien vraiment. Papa, boya kosomba ka bolemba te. Boya ka bolanda ba mama mapa te. Boya kosomba mikate nanga nasala ngo bien makasa ta côté na utaki. Na mikate mo solo kitoko hein. Félicitations vraiment, félicitations hein. Tu le moi 2000 pour la bonne. Vous avez mayonnaise, hein? Moi pilipili moi boya, hein? Moi ketchup, hein? Tu le wana, lia, ça va moi bien. Yango ye mwasi azolakisa penda nini? Ye mwasi ayoteka a. Ye osala ba publicité mikate ne makasi boye. Ya nini yango? Ye ayeka koteka awa ye awa po abanda fonte biso awa. Aolakisa nini? Abande kolalisa pa Désiré miso. Pa Désiré ndumba oyo osala nini? Na okende wapi? Pa Désiré ndumba so basi amata kita la basi ya ye awa. Abandi kolalisa miso. Ye koluka mbongo te yoluka ne mibali. Ya koyoka ya ye. Boye ndezalaka, hein? Moi s'il faut ça courageuse, bato bazala courageuse, ne wekenda libusu, hein? Nasepeli na initiative na osali oyo, yoteka mikate na ya solo kitoko, hein? Nasepeli nango makasi, hein? Surtout kwa bato mosusu, hein? Baza biloba, nasepeli nango, hein? Kitoko, kitoko bongo. Mama Mado, Mama Mado, Mama